Tozo bundana franc-maçonnerie internationale. Tozo bundana les 13 familles Illuminati. Tombo yoka ba Rothschild wana, bazana moitié ya fortune au monde. Théo ezali cimetière ba kota ba grand France. Ba Simone Veil ba tuno bazana butu. A prêter serment kuna. O bomona na moyo wana ezaka nango lokuta. Donc, pendant que Sabino que Masoleza a bolongola idée que on nini po bato bokena catholique bo sambela ba koko batu mususu ba Saint Nicolas batu mususu ba Saint na ya batu mususu so botangi bo yoki discours ya roi belge na ba missionnaire a lobango ba noir bolinga te ba benga ba koko na bango ba belela ka o ya biso po ba yoka bango te yango botika ba Saint Rita boya ba Saint bango neti o ali Saint Ikola Ikoewa Siska Saint na biso yeyo yene fo benga Saint Ambrose azakuna. Maman ngebi Saint na biso. Ozomona ba Saint na biso bango bango nde banzambe na biso. Ba Saint na biso ngo so ke kuna mona Saint Chikeva, Saint Bobozo, Saint Bamba, Saint Anani. Bona ba Saint na biso bango wana. Ba Saint na biso foto belela ka bango wana. Bango nde foto belela po ba bundela biso bitumba Congo. Tozo bundana franc-maçonnerie internationale. Tozo bundana les 13 familles Illuminati. Tombo yoka ba Rothschild wana, bazana moitié ya fortune au monde. Na kolobele loko moko po boyoka ba ngunza te. Boyoka ba ngunza te. Puis nazolobela na bandeko na ba ngunza. Na kolobela bango, tolobela batu vérité qui est Kimbangu. Mboka oyo ko bika pona Kimbangu, pena ba koko na biso. Alors, tango ya Kimbangu ekoki 2021 eza Kimbangu. Et puis, eloko mibale, po bon négliger bangunza, bozaka likamuke catholique yaka. Catholique asana malheur na biso. Te, tokena na ordre, catholique asana ordre te. Po mutasala code noir, Pape Nicolas 5, mutasala code noir bateka yo. Donc, catholique, ayi barabiso, asana ba malheur ya makam na biso, ordre ni catholique akozana nango. Donc parce que vous avez des bons mboka oyo bon négligé bangunza mboka oyo za mboka ngunza mboka oyo za mboka ngunza ndebo mona Rome ezali catholique ba Arabie Saoudite eza musulman mboka oyo za mboka bangunza ba papa ba Congo bangunza ba yala dio maintenant bangunza bokindaka na ordre dispersé pour cette fois-ci. Non, le problème est ali, problème est non, problème est ça na bangunza, tout ça na forme ko kimbangu. Maintenant ba particularité ba divergence. Ça je reconnais ça. Yango mona zo sa bande konanga bangunza, botika kamaka molobo, o kimbangu batinda ke pa Jésus, ba erreur wana pesa ali na bangunza. Yango bezo tcha ba confusion na makambo ebele. Moni kingunza oyo to za nango lelo. Mutasala biso to sa bangunza ya papa mbumba samu mingi. Yewana kimbangu aponaki po a former bangunza. Donc il faut biloko na kingunza pe je sais moi ba gafwana ezali, il faut quand même kolongola pe salité na kata ndako. Je reconnais ça. Papa oya za sima wati papa nani mwanantsemi bangunza soutenaka été à 100%. Non, ko soutenir tango zo banati na ndeni. Lorsqu'il revendique ba droit bangunza za mususu bakitikala. Te mais droit bangunza ezani. Qui dit droit bangunza? Faut dire droit bangunza ezani. Droit na biso za kimbangu za nzambe. Te que droit on a expliqué te, il y a pas de droit. Ena pona ba oyo batangi na poto. Bako reconnaître histoire bangunza ndenge ni peut-être biso mo histoire historique muke. OK. Kingunza mutasala yango te. Kingunza le ki na Kikongo ezali préfixe ezali ko expliquer concept ngunza. Na ngunza toza na ngudi na nza. Ngudi elingo koloba mama, la lumière vitale, o fécondé o esali mokili kienza. En d'autres termes, ngunza ngoloba je suis le soleil de la vie. Je suis le soleil créateur qui donne la vie. Donc Nzambe Yemoko, lorsqu'il est dans la révélation comme Kimbangu, il s'appelle Ngunza. Maman est liboso aboti mokili. Donc Kingunza n'est pas une religion. Kingunza ezali pe spiritualité. Kingunza c'est la loi cosmique. O ezali mokili, o ezali ko faire exister mokili. La loi de la fusion. En d'autres termes, tozo benga la sexualité sacrée. Au monde tozo sala Kingunza. Tozali ko pratiquer Kingunza. Yo na caméra, ngana za na micro, poto se fusionner les deux et se fusionner pour battre bazo tala biso ba yoka. C'est ça Kingunza. Même Mouto azo sala musala kuna. Bozomona, azo sima, azo sangisa, azo sala Kingunza. Kingunza c'est la loi de la fusion, la loi cosmique, la loi du Zola, yango wana. La loi de l'existence. Pour Yemoko, Nzambe azangunza. Nzambe c'est la loi cosmique, la loi de l'existence. Donc Moutasala Kingunza salite, Moutou afonda Kingunza salite, Yemoko Nzambe azali ngunza.
caméra nanga caméra cachée awa ko sala ko réhabiliter cimetière ya Kitambo ko sala na ba cimetière nyonso eza na kati ya ville ya Kinshasa po eza kaka na état oyo ezomona. Oui, effectivement, projet na biso to ezali projet Kimpavita. Projet Kimpavita, projet à maman ou à Liboso, à Tumbama pour na kobo ya christianisme to kota nango. Si ce projet Kimpavita, yango pe toke na Gombe, toke na Kinsuka, toke na Kimbaseke, ba cimetière on a pour na kopesa sango valeur sur le base ya projet Kimpavita. To saka na yango pété. Na kata projet Kimpavita, dans la projet Bilanga, tolingi to participer na développement na mboka na biso bato ba na ko lia. Na projet Kimpavita, tolingi to lité mais pour na mama bakuluna na l'état, to jibana wana ba sala bilanga. Donc, tous un mouvement bangunza kate, oyo bayaka pour na éveil, mais bazo participer na ba domaine mususu l'état ça na besoin nango. Parce que na tout ça association ya bangunza, qui toi dit qu'il y a bangunza. Bon, na zone ngana expliquer en français na ba association pour na meilleure compréhension des choses, mais biso tous ça idée éveil pour répondre à un problème à crise identitaire pour batuba yeba baza banani ba uta wapi ba ko sala nini. C'est trois questions so muta répondre na ngote et aux ala passe pour na ba congolais bazwa élan ya devenir na bango. Et deuxièmement to participer na makamutali éducation, makamutali création d'entreprise, création d'emploi, makamutali tout ça. Église de Jésus qui s'est envoyé sous spécial d'ailleurs on a contre Kimbangi c'est temps Jésus envoyé Kimbango parce que Jésus a zalanté Jésus a le droit tenter au Congo comment tenter à côté na mutu parce que l'église non parce que ceux qui ont moni bongo parce que à l'époque il y a création l'église Kimbangi le belge et l'église catholique ont imposé na papa Diangé na bacha kombo wana pour ba pesa bango droit ya mikanda yango bomo na bongo état de guerre ezate toi état de guerre té guerre nanani ton état de guerre, guerre tous en ont quand on a bakadi un peu maminde, le péto bête à bango à tout moment. P 2021 bazo disparaître. Voyez bien. Vous en diaspora, est-ce que vous bangunza ou nous bakenda diaspora? Est-ce que vous sambela kana ndenge na biso ya Afrique ou vous sambela ndenge na mbili? Te netinga na sambela kana kingunza ndenge na salelaga ndenge batikela biso tradition. Soki même ba vidéo na YouTube romona. Obeti mbuta chikeva na YouTube romona tant on a na poto nazo kamba kilongo toza vendre la tradition pas nga Jésus azalakate so na simbi Bible nazo tanga Bible nazo laksa Bible lokuta o ezala kata Bible pour fumuki manga lobaki lisez la Bible pour bo laksa lokuta ezala kati bo kanga moyibi ne loko ayibi mais un jour bo zo loko na bino moko mais kimbanga lobaki teto zo Bible comme loko na biso mais to poto mona lokuta par exemple il y a Jésus qui n'a jamais existé ba Abraham ba Jacob ba zabata lokuta Adam yemoko azalate qui encore il y a personne na Bible azala te azali yeyo yango photo ezali yo ne mtoza ki di ba bombela yeyo tango avec jeune yeyo tango mukolo fula mwana fula mbefu abimati lelo Kimbango c'est quoi? Vendre à 15 ans à koufi spirituellement, c'est à unir le monde spirituel et le monde physique comme Mukolomoko. Parce que vendre à 6e jour, Sambanu, à unir. Moi, le Lobasuka, on le tout simplement, Benakongo Toza Awa, O Azali, Alingi a soutenu Benakongo, na baction O Tozo Sala. Aya pe na kombo na ye aya na pau na ye tout ça la propriété o azali na possibilité à royer la biso ba sac ya ciment toko sepela oyo alingi la biso ba barre de fer toko sepela ba mabaya toko sepela toujours dans l'idéal ya repé sa valeur na ba koko na biso et puis ben na Congo déjà to mettre en place l'université Mbanza Mvuluzi pour to apprendre bo biso bo bengi biso na numéro za ko s'afficher wana to koyebisa comment s'inscrire benako eza na kilongo na ngwa kingunza ba bengi Mbanza Bilaka et kamba mi pa mama Chikeva Tuluka donc voilà boya po boyeba kimbangu po kimbangu tini science biso no sope okoyi ko koma kimbangu toza na makila ya kimbangu biso no to ba enfant biologique à kimbangu nous pouvons développer exprimer cela ba papa Diangé na nde batimbela ki masolo avant ba papa Diangé na batimbela ki masolo avant siko nga siko na ko timbela après bango yango na ngina timbisa pe bino